Kati mesala balingi kundanga na besu nazali nanu kopema nanu na kufite kati mbabila kati maikada na babana nazali nanu na baina nzoto elenge Te fate ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko bapangi ye komelesa ye kwaluka na ye sembongwe mai na mbanda tokokani yo nzamba salanga makeletola tomamasi aya maneka ngai mona adolo mobali asangwisi nga likolo ya balance likambo nasala eleki nelofula soni mobali akangela ngai kanda na motema ye tokolia tokomela ta na seki poto ye na motema boya kolingisa mai aye koboya masetano na lingi ye kidio amai na nyokomi yoyo universel ya maya safara ingénieur Chico toujours ingénieur Chico merci Gauthier merci Cédric Kanatouma merci Lajo Bobo Manire ya Jojo Afande Charlie
Alors, tu peux sur le débat, au dédié, biso et Banangolo, et Baneli, Banda Massano, et Dino Tobosukisa. Bana Fondation Yeli Molangi Viva! Bana Fondation Yeli Molangi Viva! Bana Fondation Yeli Molangi Viva! Yeli Molangi Viva! Matondo mingi na bazui opportunité ya kolanda bongo biso c'est Pelo Pro TV eza de gars baka maele na nima ntsaka kaka ndenge na ebisaka bino bana kini bana poto bana zabra na klanta
Igor Ngadipo, le référent pasteur Papi Boulenga Kizaza, ya Alino Kizaza, Mwana Yolo ya solo. Na minute oyo na pesi bino matondi pona ebite bisika nini bozola na biso. Na kini pena bala na biso mingi pe le Pro TV na ba téléphone. Mais ba télévision mususu pe esi ya na ngona ndenge ya blague te. Eko pena YouTube na plasma. Otalango pe le Pro TV apesi bino bambote bisika bozali. Papa mama na minute oyo vérité ça c'est moko. Vérité ne vérité à solo vouloir ou pas toloba te bango banani bazo maili na sima baje minga kolobezali kasi pe le Pro TV to redécouvrir ensemble biso na bino nani aleki différence ya mai na mafuta esengeli ezala tozomi bongo précisément na commune ya Makala bisika oyo esangisi biso na bandeko oyo boza komona awa par rapport ya ba vidéo bokomona nini tonto solo na bango nini tonto développer na bango bazo maili na sima ba G baka maili na nima ya tsaka c'est-à-dire na commune ya Makala to développer kasi na kolinga bandeko o bazali awa moko na moko par rapport amimonisa amitalisa bandeko bozola na biso na Brazzaville na Bakongo, na Matadi, na Boma, mingi, na Clinton, États-Unis, c'est-à-dire différence, il y en a. Minga kolobezali kasi pe le Pro TV. Tout ça bongo précisément na commune ya Makala, na kolinga bino moko, bo découvrir be invité na ngai, banani na yambi, to banani na ekotala. Tolega. Mbote ndeko koko bote pro bandeko bala na biso balingi bayeba yo zanani et puis kombo na yo zanani ngai nazali fondé du pouvoir justement naza kointégré na kati ya Makala basali ke biso nde vraiment tokanda masolo na ba 21e siècle ya cela au moins fondé 26 ans d'existence et de concentration des carrières. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Na bino subozola na biso c'est fondé. Quand on dit fondé, c'est-à-dire ils ont fondé Marcela te, pe le Pro TV. Bazo maili na sima baje, fondé Marcela kakate. Abeto on a fondé na biso na Makala pena. Na ebiki bozola na biso, bozo ko mituna. Totela bino ba image bomo na ndenge nini edi yeli asaki descente ya makasi. C'est-à-dire Makala zaki tombé et du yeli moi na Maria asali descente ya blague te bazo maili na sima ba pe le Pro TV Makala zaki tombé bongo to kolinga to développer na ndeko na ngai fondé pour bongo ba muzika na ba eyandro ya mabelo Makala bango pena ba botami na Makala nenge idi yeli batu mingi bakanisa ke idi yeli aza mwana ya ngiringiri eza po asalaka bolamu mingi yango moni bana ngiringiri basepelaka na ye na fondation ya idi yeli molangi papa social mingi akolobezali kasi na kolinga to développer bana poto ba diaspora toke na maponami et si déjà na minutes oyo francophonie bilobela oh nous tout balobaki contre francophonie et si minango te Fati Beto ti le gelou okwesi bango kao ya blague te ba Rwanda ba betami ya blague te par rapport à compétition ya judo par rapport à francophonie jeux olympiques ezaki dégâts mais dit yeli na kata commune ya Makala sans oublier ezaki dégâts ba image pe le Pro TV okolakisa bango ba image bamona ndenge nini fondé après staki na journée wana Makala tombe Kastoroba toloba lisusu nini tout ce que la fondé à s'exprimer par rapport ya ba téléspectateurs ndenge bozo kotala biso fondé bandeko bazola na biso balingi bayeba edi yeli descente na ye bino take bana Makala pena ba yandro ya Makala bozo kango na sens ni
Bon, Edi et les descentes naïves vraiment. Et c'est là qui n'a langage surtout emploie les amis des bourgeois. Et c'est là qui blue black, c'est-à-dire comme un clic-clac. Donc il y a la quota qui a bien fait à Kangi. C'est-à-dire que les là qui rêvent au bas dans ma cala bazilaka, batan mingi mingi, pe kokisami et les cas qui paient na niveau ya bien quoi. Ouais. Bah bazola na biso oyo eza nango campagne te. Edi Yeli député national na minute oyo nazo confirmer pe nazo affirmer yango bana ngiringiri funa mobimba bana makala bana yolo partout funa ezali ba hôtel Edi Yeli motema fondé Edi Yeli azotala na minute oyo na ebité bino boyembaki na ebité rendement na bino et c'est pas ça qui ndenge nini. Bon, vraiment, rendement, vraiment totalement à 100%. Il est calculé très bien. C'est-à-dire que c'est là qui. En tout cas, vraiment, tout c'est là à 100%. Les amis de bourgeois, tout, bah, c'est là qui. Et c'est pour cela qu'on les que tous les canapés, les lots, pour te remercier vraiment papa social. Pour nous, aux autochtones, il y a Makala ou. Donc, le pourcentage, il y a Makala, les gens ont beaucoup de depuis si papa a fait confiance. Les première photo travailler avec sous confiance comme ça à mon rendement la biso ndengeni et vous allez là dans secteur ya makala. C'est-à-dire papa Edi Yeli a fait ça kaka les bourgeois confiance ndé et pour ça là que les amis des bourgeois va pesa ili susu yepe maboko. Fondation Edi Yeli na minute so bolanda biso télévision et radio te bokotala ndenge nini Edi Yeli asalaki entrée na ye na commune ya Makala et puis bokomona ndenge nini fondé à s'exprimer bana Makala ba maman Makala ba jeune Makala et du progrès toujours du progrès bana ya chichi du progrès batalaki wana pour accompagner Edi Yeli papa social fondé bande ko balanda biso ba hôtel la musique na yo ba mona ki olelaki ebisa biso pourquoi olelaki fondé. Bon vraiment ezaki comme si le roi double émotion pourquoi nous avons éprouvé notre père de jeune frère nanga nous avons vraiment revendre mais tellement que papa Edi Yeli a kuskaki matanga na kindaki pona accompagner papa Yeli vraiment des ça que la double émotion na ngai ya kokufela na ya koyamba papa Edi Yeli na kati ya abeli oyo jeune frère nanga Eder Akumbashi teta Akumbashi tout funa aboya basambwa donc vraiment naza toujours na mawana e yango saki na lela defu. Merci. Ba bazolanda biso kolanda biso na bokebi ba émotion ezali bongo ya blackité c'est-à-dire fondé na minute oyo aza bongo na matanga Pelo Pro TV bozotala ba image omoni ndenge nini fondé azali ko s'exprimer pona bana MLC viva ya blackité makala tombe ezana national mokote na MLC aleki Edi Yeli papa social Edi Yeli papa social fondé azaki bongo na mawa abungisaki bongo ndeko na ye malgré événement na yo papa Edi social fondation Edi Yeli molangi bana poto botolanda biso makala na minute oyo kimia ya blackité makala du progrès bazana associé na papa Edi Yeli fondé personne na mawa ati ko bungisa bongo ndeko na ye malgré ati ko bungisa ndeko na ye atikaki Edi Yeli te alandaki ye yango elelisaki yo justement ezalaki pona bongo vraiment natikaki ebimbe na ngai ya ndeko na ngai pona yamba papa social pona yebisa ye justement ba état de besoin ya jeunesse où eza na kati ya makala awawa na ba domaine presque tout moi ba difficulté mingi ezali na kati ya jeunesse alors
esengaki tokóma pembeni ya papa mpona explike yango moni natombolaki makolo nakóma ti na terrain akei ezalaki vraiment totalement vraiment envie malgré mawa esengo mpeaki koaccompagne ngai mpo namonaki présence ya papa social. Edi Yeli azotala yo na minute oyo Edi Yeli akunda asepelisa ezalaka mawa te na fondation Edi Yeli na bafeti mpe Edi Yeli akontribuyaka mais fondé azwi matanga papa Edi Yeli yo moko ozoyoka nayebi te position ya matanga ya ndeko na biso ede akei na mokili molimo atiki biso malgré nzoto na ye ezali bongo na morgue ndenge tozoloba boye papa Edi Yeli bisika oyo otelemeyaki opesaki message mpona bana makala bayoka yo par rapport ya baposta na bango epuis yo olobaki ke okosala oyo bana makala bakosenga osalela bango papa Edi na minute ofonde ndeko na ye aza na morgue soki bavideo ekomeli yo tika ete osala geste moko boye nayebi ke okosala mpo eza fondation Edi Yeli mbanga ya danger bato na soloka basonga bato koma bato ya presse bino bokokozalaka uniquement mpona kotufe mopepe ya Edi Yeli o biso bacommunicateur ya Edi Yeli bacommunicateur ya ndenge nini bozokanga mopepe ya mwana mama Maria Edi Yeli aza mwana ya mama Maria eza teka mpona bavideo to baimage ndenge omema sango fondation Edi Yeli to honorable Edi Yeli international botika kokanga porte mpona biso bata presse soki toye pembeni ya papa Edi Yeli eza tina na minute oyo tala na minute oyo tv eleki radio fonde eza na mawa asepelisi bana makala mpo aza mwana ya makala na minute oyo Edi Yeli papa social fonde eza na mawa abungisi bongo ndeko na ye eder soki bavideo ekomeli yo tika osepela mpo ye mpe asepelisaki yo na komini ya makala bamama basepelaki na boyei na yo en tout cas ezala mbala liboso te mpe mayasuka te papa Edi Yeli social ya blaki te nayebi te fonde bana poto mpe bazolanda yo oyo bayebaki ndeko na biso eder message okopesa bango ya matanga par rapport ya programme ya vraiment merci koko na salué nanu petit frère nanga Tino depuis l'Europe mbota trop petit frère nanga Fabrice Ifoala ya mon fils quoi na mitu aza na maboko ya déplique na salué de loin de lui asenga na salué bato mwa trop Chicago Lifeka na salué Machuda Mandangi na salué mo bami baza mwa trop vraiment na salué Europe France, Belgique, Noma, tout, bandeko tout bozana. Vraiment, ceux qui n'ont oublié mon beau ça m'a foutu te bana makala nyonso. Ndenge tolobaka quoi, tolobaka Charbonville, ndenge tolobaka ville na Gilles Nzao, na ndenge Paris Gowa. Na saluer bino nyonso. Ba misa bazana des États-Unis, ba petit nanga ba mocassin, Bastria tout ça. Na saluer bino trop. Mao tous ensemble na bino ezaka pona bana makala te mais frère nanga za qui peut reconnu mingi na kati ya funa oyo asala ki moi trop pour la jeunesse loko to bosenga epa papa social ezaka ke ndenge biso to tiskaki matanga to yaki pona makambo na ye ndenge pe pa ko tika makambo musupa sela biso pe makambo oyo ya matanga. Tout ce n'est pas là papa, toujours préparé enterrement ça vendredi. Donc ils sont message comme là papa, biso zayo pour soutenir yo pour tout senga yo depuis kala tout senga yo ndenge lo kwa toujours lisu na maboko na biso. Donc toujours te azongi na maboko na biso azongi na maboko na biso biso za bana ya papa Kodo tout ça biso bana ya papa Kodo. Donc ils sont avec comme ya papa Kodo molimo na ye epe mana kimia batbabi papa Kodo o ba kona na image oyo ba koyeba valeur ya papa wana to bana papa wana ngiamwe to singe pa ina papa osunga biso ya mwana batunga to bapona yo en plus pour na ko forcer jeunesse
na musique tozo beta lelo tozo manquer makambo eza un peu moins trop oyo kosala ki to akompagnaka yo place nyonso yo komema biso tokokende na yo makambo yo ozanga mwa mingi mais tokokota jamais na profondeur na toremercier yo mpo oye na kati ya makala todi ke kosungaka jeunesse ya miziki te badomaine eza un peu trop oyo kosunga mais biso na kati ya miziki na biso tosengi kaka ke tozwa matériel oyo eza ke totravaille de plus en plus toaugmente lisusu baévénement na yo na bandenge na biso moko boye donc merci papa maloba nanga ezalaki yango wana maloba nanga mpe na bana poto bamasa poto oyo boza kuna basadi barene batila boza na ndenge ya mikili kuna oyo toperdre aza petit frère na bino vraiment baimage oyo nayebi kezokomela bino vraiment boparticipe na biso vraiment mingi ya kolobela te vraiment naza émotionné baye kozwanga mpe kaka tosala émission oyo mpo na papa social nde moi natikaka makambo na nga nayaka kosala makambo ya papa social. Merci papa. Fondé baye bazolanda biso papa Edi social fondation Edi social Molangi mekana ko sepelisa bazolanda biso po bazomona ndenge nini ndule na zo se passer na terrain ya makala na cimetière bazomona ba vidéo merci ko baso ko live pe na minute indusa ko tika la indusa politique pe ko tika la politique bakta solo ka bazonga bato di anga kobombela biso Edi yelite po azali papa social azaka pona bino te bokoma ko kangaka kae bokomisa bokomisa Edi yeli lokola eloko mo ya bino moko ok Edi yeli aza social Edi yeli aza pona mokili mobimba na minute fondé azo sepelisa baye bazwaki opportunité kitoko ya kolanda biso eza na bachombo na bino eza na bapale na bino na basalon na bino boyo keloko. Bon, vraiment merci. Oh, moi c'est la voix. Moi vraiment c'est la voix quoi. Donc to bundande pour la mungongo. Le reste bino bozwa na bino mungongo pesa biso na misala. Merci. Ma talaki chasama bimba balali ngai nazali sekotanga plafond na canapé oh mama bandana nganda limetie kade mobali akabi ngai kada na baleki bazalaki kobenga ngai na nzela ya zando na sambwe oh mama merci à toi. Eza de gars fondé toaki bongo kotala bino tomoni pe bandeko mususu baza singa na biso tokolinga baye bazolanda biso topesa pe bandeko parole o baza na gauche pe na droite na kobanda na loboko na ngai ya mwasi ye moko amitalisa na bana Luanda o balingaka mingi pe le Pro TV eza de gars télévision eza radio te Edi yeli abeti bango kao po mingi balobaki ke Edi yeli akokota kobima te mais Edi yeli akoti na commune ya Makala pe abimi aza mystique national Edi yeli wumela na yo pe le Pro TV toza sima na yo tokolanda yo partout kokende na orchestre na biso ya fondé du pouvoir ya bana Makala eyindaki ya toyoka bandeko baza singa na biso toyoka ndenge nini bako se présenter na baye bazoko opportunité ya kolanda biso télévision na radio te tolega mbote journaliste na biso Koko ouais to sepeli vraiment il y a trop ndenge ye kosana biso émission tous ensemble une équipe ça complet. Moi je me présente Bobo Matirin, moi je suis président administrateur et un mouvement les bourgeois et Bisoba Makala autoprestaki
na terrain na biso ya Makala. En tout cas, et passaki bien, que c'est là qui n'a événement mon côté, banda année ou bandi, le samedi, c'est événement nene au le canal milulu le gars qui toko pour le président na biso, papa il dit pas social. Et donc biso tous ça jeune influent Makala. To banda déjà organisé moi muke makambu na niveau ya mabele oyo présence ya papa et ça biso bien to 5 qui pena papa 084 03 34 42 WhatsApp tout un numéro pena base ya mouvement ya bureau pena administration ya wana message ni kokopesa na papa Eli Yeli ya total biso message ezabla en tant que biso bat administration toujours senga pena papa biso bana Makala to sepeli makasi ndenge oye na terrain to kutani esali biso bien message na biso en tant que président d'administration mouvement toujours pena na ba difficulté à trop to manka même matos pour na ba répétition pour na ba événement pour na makambe belé tout ça c'est quel roi to kangami na papa to tambola na papa partout papa kozala papa et place ne c'est au tchalokolo ba na Makala to zala présent bisonné les bourgeois tout ça a besoin ya mamatos pour na ba répétition mouvement ça pena libanga et c'est plus ça rabato ndenge to sepel si bato boye partout au même place ne so papa au tchalokolo to kozala na yo elongo oka musique ya kulutu oka pena musique son ya kitoko o abiso ya mouvement na biso les bourgeois pesa ba salutation na ba bazo opportunité ya kotala biso ba salutation isa imo embele moi mingi o ba soutenir biso pena na kati ya et surtout bana Luanda bana Makala bazana toujours René Batila Machuda Mandangi Parigo Massa Nabiso Bazana l'Europe toujours Sadi président Bana Babola président Sadi Mbokila Serge Eric Machuda base Nabina Ngoyo René Batila base Nabina Ngoyo tous toujours ensemble Arrête Mbaki le cordon tous toujours ensemble fondation na biso ya ngoyo vraiment bana Makala eza dega Bob Bafumu papa na Christopher bakiselaka bango bébé Bonel bazwa maeli na sima ya baje Eli Yeli Makala tombe minga kolobezali kasi bandeko ndenge bozotala biso bongo fondé ayambaki biso epai na ye bandeko toza bongo mpe na ndeko mosusu akosola na biso tolinga mpe à se présenter à Mitali Sepai Nabino. Ndeko Mbote. Ouais, Mbote trop. Comme on a aidé donner Tarek Aziz, fils de Fatel Mate, Ngana Zali chanteur na mouvement, Nazapé parmi les administrateurs et mouvement. Mais tout ce que les gens arrivent à papa, ça le roi tant au Mobutu, il y a 80 na Makala. Moutoumou tena à côté de papa Kotaki. Donc c'est l'ibissu c'est trop. Donc yango donc ezambala liboso te papa za mwana Makala yango monde to yambaki na chaleur wana donc chaleur ezaki donc mobulu place ocha kutu likolo ezate talaka papa tango embala mobasha podium ekimi pasuki ne salamate ba passer ba beta banani ba beta ta kutu bango kutu ba ya ba beta mene salamate en pleine arrivée à papa baché pasuka. Donc c'est que elle déjà tombé dans le sakanate. Message nous repose à papa par rapport il y a message à liwa au besoin d'un mawa. Ouais papa ezama trauma toti ko perdre élément aza parmi les administrateurs ya mouvement aza pe sécurité ya mouvement donc pas ces to ya kotika biso ma il fallait pas tika biso donc atiki biso donc avant trop atiki biso noki trop. Donc ils a pas si trop mal pour Nabiso. Fondation Eli Yeli Bassani.
bon fondation edi yele toyebi ke papa sunga papa kunda bato ebeli me na kokota na ye mpe na kokweyela biso makambo toyeki kaka po toya po eza papa po toyamba ye take ye mpe aza mwana makala me tozalaki na mawa donc baprogramme mosusu ezalaki me toarretaki yango kaka mpo na koyamba papa. Merci beaucoup. Télévision eza radio te mpo na kosukisa bazwa mayele na nsima baje fonde nayebi te papa edi yele azotala yo message nini okoki kosukisa par rapport ya émission na biso oyo bamoni déjà makala tombe ya blaki te. Merci Koko. Toujours température oyo papa eza température moko mpo naza vraiment attristé ndenge na perdre frère ne nazoloba na présence na papa. Beaucoup de respect na mokonzi oyo asalaka bato bavivre oyo asalaka ke bibembe epola te likolo na mokili national edi yeli. Merci. Na kosenga na motu nyonso oyo akolanda émission oyo national c'est papa yele papa oyo bana na yo kosenga mingi te po towana kati ya ndako oyo totalisi yo nayebi ke oyoki biso na remercie matondo mingi epai ya dadi nene matondo mingi epai ya directeur Boulu. Merci à trop mpona bino bozalaka penepene ya nkolo bosengela biso mabondeli biso bayiki na bino na se na moi oyo na remercie ya trop na remercie ya mingi papa na oyo osalaki mpe na oyo osala mpe na oyo osala na remercie sécurité na biso ezalaki na bien assuré chaleur moto ya volcan azalaka moko na Congo mwana ya basango mwana ya mupe maboko pembe elongo na baélément na ye première sécurité to remercier du progrès aussi pour l'encadrement na bino pe to remercier armée forêt bataillon forêt ba New Jack to remercier bino ba Zaïrois tout le monde bozaki pemene po mukolo wana moto na mai esanganaka ekomaka lo show esanganaka bato babetaka boye esanganaka papa yoza social osangisaki milimo ya bato ebele sanke bayebisa yo bekiri nyonso ezalaki wana oyo natangi nkombo na oyo natangi te vraiment na remercier bino ya trop parce que boasimaki responsabilité ya mabele na biso moto azokaki te moto abukanaki te moto akufaki te. Merci à trop papa na oyo elekaki nde mpe na esaloi lekiri nyonso oyo ya makala oyo baolanda biso oyo mpe nabosani nkombo na monguna na bino te na bino nyonso boyaki ensemble toasimaki sécurité ya papa le reste eza makanisi ya papa nde kosala mpona bana ndenge tobeleli boye asaloi mpe baninga ya ngola asaloi ekiri katewa 1000 hommes angola mobimba na salué champion océan na salué bienvenu dola liki ya ba Mamadou Aricho ya ba Clément Stone mon ami pote bienvenu dola petit frère Sadat la diagnostic toujours travailler toujours bagarrer tu dis que tu koma mi carême kimbungu triomphine mateta Dadison kimbungu salué libota na mobimba famille kimbungu famille Vinga, famille, Mambona, la salué bino à Mingis, famille Foutou, Kevin à Londres, Samantha, Betty Samis, Papa Camille, Chéri Mamengi, Bosé Belé, vraiment la salué bino à trop. Merci. Vraiment merci à toi. Batu na soloka, bazonga batu télévision, radio te, Maître Chalet.